perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi autorisé puisque comme bonjour, bonsoir. Abalandi à 3 Exa Production TV. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te, bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Les artères de Kinshasa et la commune à Makala. Okenda libanda ya mboka kala oyebi sondenge commune ya Makala ekomate oyokaki sango ke bazo asphalte la direction ya minene ya commune ya Makala awa dans la direction affiche c'est tout jeunesse en l'élo. Bana Makala boza wapi bokota vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa tana direction affiche avenue Centre quartier Semi. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Maison communale à Makala yango. Ah, tu dans la direction de la maison communale à Makala. Avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonganayo oluka babolie ya yesu yakanayo Kaka na système ya bukamona okakukula toyokaki ke bazo asphalté. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana Makala boza wapi awa taza na direction affiche okenda libanda ya mboka kala lisusu ndenge ekoma te
direction à faire chez moi. Soko banko ye tozongela nzakomba etuna tosala parole Kabali solo koboma ngoyo moko te koboma ngoyo moko te commune ya Makala yango oyo toza na direction fiche bokota bosabone bopartage bolike ana Makala amoni paroisse Mathias morumba na bino botika kala perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé awa tokomi na quartier Wamba avenue Kisangani alimentation la grâce et plutôt biloko nyonso wana promotionnel bamama boya ebele alimentation la grâce et bokota bosabone partager, vous liker. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota bana Kingunzi boza wapi bokota bosabone bopartage bolike quartier Kabila okenda libanda ya moka 10 ans 20 ans 30 ans oyebi lisusu ndenge quartier Kabila ekoma te quartier Kabila yango oyo avenue Kingunzi
Bana quartier Kabila avenue Kingunzi yango oyo voilà bakomi na direction Kwilu. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na balandi na biso nyonso. Merci na babone na biso na bana na bone oyo tolandaka les artères de Kinshasa na 3 Exact Production TV. Awa toza na direction ya Kwilu. Yango oyo yango mpe ekozala asphalte nde mpoko komona basi basali deja ka niveau. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Dans le quartier Kabila, direction ya Kwilu ya Moye.
kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo kaka ndenge tomesana kosalela bino badécouverte lelo toye kolakisa bino commune ya Makala tobandaki na direction ya Feshi awa tokomi na direction ya Kwilu tolongwe na quartier Kabila a tokomi na Uele. Merci parce que vous avez ébélé les artères de Kinshasa, la chaîne 3 Exa Production TV. Merci pour l'intérêt au Yoruba pour Dakar, dans les artères de Kinshasa. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa tobimi Kikwit balabala Kikwit yango no tobimi Kikwit balabala Kikwit yango oyo tozokenda yango vers université na gauche na biso eza commune ya Kalamu na droite na biso commune ya Makala. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé. Avec mon qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poël.
Bana Makala boza wapi? Lelo les acteurs de Kinshasa na mboka na bino. Merci na balandi na biso nyonso, merci na babone na biso na bando na abonné. Yo moto ozwi biso na katikati. Lelo toye kolakisa bino commune na bino ya Makala botika kala. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Merci. Na ndenge ozotala biso. Lelo eza spécial commune ya Makala. Makala na bino botika kala yango yo. Merci na papa Guy Kalama bi Aboma Soda. Na mama Bijou Mabuta na Irlande. Merci na Patrick Bokolomba Mpela na France. Merci na pasteur Jean Didier Kunda. Merci na papa Jean Didier Kunda na Texas. Bokota, vous s'abonner, vous partager. Pomba Tode, Tukin, Terry Chako, Mokoko, Tobosaniote. Avenue Tukwit nde ezokabola Makala na Kalamu. Tukwit ezokabola Makala na Kalamu. Croisement Tukwit Université. Soki ok tout droit, ok Lemba Foire. Ok na libanda ya mboka. Ozo informer yo que est comme asphalté. 3 minutes na moto oza na Tukin. Soki ozongi boye pays yolo ezo. Soki okeye droite okeye rond-point ngaba. Les retours à la parole nous est tous demandés. Na ngambo à gauche, commune ya Ngaba, à droite, commune ya Makala. Bengaki. Uponga oteka yango, parcelle à vendre yango. Ils en a 28 mètres sur 40. Awa na Kinkole. Na Kinkole, so komika na château d'eau, otunika avenue Djika. Pour moni bino espace ezali yango yo. Espace yango ezali. Botungisa ki trop yango yo.
espace eza soko lingo ça la salle de fête soko lingo ça la flat oye yango oyo awa nyonso tu bomoni awa yango oyo mobof Chai Clément mobof Poupon yango oyo donc tozokende ndenge ezalaka kaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 donc yango wana donc eza déjà cadastré mikanda nyonso tout ya leta ezali osepeli nango ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana tokei toverifie makambo nyonso tu soki oza na avocat na yo aye totali bamakambo nyonso tu mikanda cadastre ezali tokei na commune na bureau ya quartier donc yango oyo 3 d'exa bandi makambo na ye makambo yango ebandi awa toza na château d'eau na Kinkole bomoni avenue Njeka frontière ya Baumbu na Njeka yango donc oyo yango oyo botunaki naza na besoin na lupango na Kinkole toyebisaki ozela yango oyo omoni terrain yango oyo obengi na numéro eza wana okota contact na biso tokoinforme yo makambo nyonso tu ndenge ezali bomoni eza bien clôturé bomoni quartier ezali bien érosion eza te mabulu eza te donc sokomika na Kinkole okiti kaka na pont wana na pont na virage ozwi kaka moto olobi na mwana moto tikanga na château d'eau ntango okomi na château d'eau wana otuni kaka avenue Njeka eza wapi oye na avenue Njeka oye bon awa sikoyo namoni namoni bandeko na ngai awa okopesa ngai kombo nani kombo na ngai Augustin Kamba oza ancien ya koto ya quartier oyo bien ndeni toza biso kaka na quartier oyo bon tomoni kolo lupango atie lupango ya vente ndenge ezalaka kaka yo tokopesa biso éclaircissement lupango eza na problème eza na problème te eza na problème te tomoni problème eza te donc bino nde bovandaka problème eza te donc boyebi mpe mokolo lupango bien ye moto atindi biso donc tokutana na bino mpe bana quartier tomeki mpe kose renseigner mpo lupango ezalaka mpo somba ifo tuna nano tomeki kotuna mpe bino bobi bon problème eza te boyebi mpe kolo lupango très bien boyebi ete boyebi très bien wana donc boassire biso ke problème eza te bongo papa kombo nani kombo na nga Jansi ok donc bio boyebi kolo lupango très bien nayebi conflit eza te nini eza te nayebi nga nde nazawa makambo nyonso nayebi likambo moko te eza ya mabe soki moto alingi aya awa lokola ndeti ngai nakomi motu soki alingi aya so olingi oya ozwi kaka transport okomi na arrêt na virage likolo apon ozwi moto oyebisika moto ya moto otika ngai na château d'eau oyo eki nzela ya Kibomango village soki bakotika yo wana nde okozwa sikoyo adresse ya bien okotuna kaka wana bakotika yo place lupango eza ok merci bon toutefois lokola banuméro ezali makambo nyonso to ezali soki moto akomi na château d'eau wana abengi okoindike ye ti place ya kokoma moni donc oza mwa mbongo esilaka mabele esilaka te osombi mwa eloko etikala souvenir kotonga avenir alobi ya bana ya makambo ebele donc yango oyo bomoni parcelle yango eza bien clôturé tout donc bomoni dimension nango eza 50 mètres sur 27 longueur nango eza 50 largeur nango eza 27 mètres donc yango oyo
awa osombi ocheka portail kaka esili bando tonga bomoni avenue eza bien, pas d'érosion. Mutuka pe yango wana bomoni mutuka ekotaka, mutuka yango wana ezokota. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tokoti na avenue Kikweta. Avenue Kikweta. Yango yo quartier Ouele. Quartier Ouele yango yo. Attends, avenue Kikweta. Ovana na Kikweta, ofutela na Kikweta. Kikweta yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa toza na balabala Kipata. Kaka ndenge tolobaka omoni balabala na bino te, omoni lupango na bino te, benga biso komela biso tokozonga yo pe omona epa na bino. Awa toza na balabala Kipata na quartier Ouele. Église néo apostolique ya balabala Kipata. Bana makala kabali solo pesa sango na moninga. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Yesu yakana yo vraiment
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okoni koegorge bana balabala kipata yango oyo bokota bosabone bopartage bolike kasi ntango kaka elevation ye okoni koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili balabala kipata oyo croisement kipata Kwilu direction ya Kwilu oyo turi utaki koleka yango oyo bokota bosabone bopartage bolike merci ababone na biso na banon abone yo motu nano sabone te sabone po omankaka ba video na biso te les artères de Kinshasa lelo na quartier Ouele na commune ya Makala bokota bosabone bopartage bolike quartier Ouele ebandi à partir ya université ezokende ti na direction ya Feshi. Merci na pasteur Jean Didier Kunda na Texas. Merci beaucoup pour notre soutien. Papa Gaï Kalamabi Aboma Soda, les artères de Kinshasa yango et l'autre est visiter commune ya Makala akane to sala kango na ba commune mususu et l'autre est pe visiter bande na biso ya Makala ata na quartier Ouele ndenge to bandi ba série ya ba quartier ya Makala boye okende nango tina ndenge tokosilisa yango bokota bosabone bopartage bolike oza mwana Makala moni epa na bino te benga biso omela biso direction ya Feshi yango ezalaki awa oye tokota balabala oyo elandi na droite na biso quartier Selo na gauche na biso quartier Ouele awa balabala Kwilu balabala Feshi yango nde ekaboli quartier Selo na quartier Ouele. Retournons tous à la parole, retournons.
Awa tokoti na balabala Kimbao. Balabala Kimbao yango yo. Zamona Kimbao. Okola na Kimbao yebiso ndenge ekoma te. Balabala Kimbao yango yo. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Kimbao, quartier Ouele, Kimbao yango. Tobandi nango na direction à Feshi, toke Kwilu. Après tozongi université. Mosali na Nzambe tango zwa kimbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi kwego. Bana Kimbao bokota partager lien na groupe WhatsApp ya bana makala. Bamona pe pa na bango, bamona commune na bango, batika kala. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Merci na maman Evine Lekonga na Suisse. Balabala Kimbao yango yo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier Ouele na vino botika kala yango yo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Hypocrisie, dans la biso,
Bana balabala kimbao, balabala kimbao yango, balabala kimbao na quartier Ouele, quartier Ouele na bino botika kala yango yo. Merci na ndenge bozo partager, na ndenge bozo s'abonner, na ndenge bozo liker. Tozo koba na kolakisa bino quartier Ouele na commune ya Makala. Tobandi nango à partir ya direction Feshi et na direction ya Kwilu. Komi na direction oyo avant tokoma l'université. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Nicolette Kenva, adieu, que ton âme repose en paix. Nicolette Kenva. Bana kimbao bazolela Nicolette. Nos condoléances. Famille Mobimba, Tobimé Université. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comme autorisé. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa, tokoti balabala sans jou. Balabala sans jou, yango yo, na quartier Ouele. Bana veni sans jou, bozawa puis kabali solo. Bokota. Pour s'abonner, pour partager, pour liker. Avenue sans jou yango yo na quartier Ouele, en commune à Makala. Kabali solo, les artères de Kinshasa lelo na commune à Makala.
tokobimisa yo mokolo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye bana balabala Sanzu boza wapi Avenue Sanzu na bino botika kala yango yo Sanzu na quartier Ouele Bokota quartier Ouele yango yo Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoliko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisia bana Sanzu boza wapi kabali solo Sanzu yango yo kenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans yebi susu ndenge Sanzu ekoma te Sanzu yango yo tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Avenue Sanzu na bino botika kala yango yo na quartier Ouele omoni lupango na bino te omoni balabala na bino te komela biso na commentaire benga numéro eza affiché tokozonga yo mpe omona epa na bino perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye
bana Sanzu na quartier Ouele Sanzu yango yo tozokende nango vers direction Fishi. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bana balabala Sanzu yango yo kabali solo esa sango na moninga en face na biso maison communale yango wana tolakisaki bino yango na début ntango tokotaki direction ya Feshi maison communale yango oyo na droite na biso yango eza na quartier Selo maison communale yango wana kota bokota s'abonner, vous partager, vous liker. Bana balabala kama sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans bana balabala kama na bino botika kala yango yo bokota bo s'abonner bo partager bo liker ya Yesu ya kala yo les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bana kama boza wapi bo partager bo liker bo s'abonner avenir kama yango yo na quartier Ouele balingili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso bato toikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki Nenette bar Nenette yango wana bar Nenette yango wana posanene tokolaka mpona nini toyebi malamu biso kobankoye
combat. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. À la balle, karma. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, toboya kilobi. Et qu'on autorise. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Pisa yo mobu tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzamba lobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans kutala sima o yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo tobimi na kama aveni de l'université l'université yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
Merci Nabande Kobalandia, les artères de Kinshasa. Merci parce que Bozalaki et Belé Yakolanda, les artères de Kinshasa, Mokola Lelo. Awa, Tuzana, Avenue Bindungi, dans le quartier Kabila, c'est-à-dire quartier où elle est Suki dans Balabala Kama. Awa tozui Balabala Bindungi oyo eza quartier Kabila. Perfectionné, puisque sonore, makambo toboya kilobi, et comment autoriser, puisque comment, l'issue me commande perfectionné, puisque sonore, makambo toboya kilobi, et comment autoriser, Bana Bindungi yango oyo na quartier Kabila na bino botika kala yango oyo quartier Kabila avenue Bindungi. Ozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa mokolo lelo oyo toyaki kolakisa bino commune à Makala. Merci pour l'intérêt que vous accordé à l'émission Nabiso. Ce qui est sur ont été tout à la ciment la vidéo Moussouche. Alors, ce qui c'est li vidéo à mon collalelo Balabala Bindungi dans le quartier Kabila. Commune ya Makala tozozonga nango vers direction Kwilu après Kwilu Feshi otoyeba kosilisa ya yango topeshi bino nyonso balande na biso. Merci on a intérêt besoin accordé à l'émission Nabiso. Merci papa Guy Kalamabi Aboma Soda à maman Bijou Mabuta à Irlande, maman Ovine Lukonga na Suisse, Patrick Bokolo Mampela na France, papa Jean Didier Kunda, papa Jean Didier Kunda,
Texas. Abalani na biso nyonso to moto ngano s'abonner te sala yango ozangaka ba vidéo na biso te ou activer pe cloche la notification. Bokota vous s'abonner. Bana balabala bindungi balabala bindungi yango oyo na quartier Kabila. Prochainement tokozonga mpona kocontinue na quartier Kabila. Tosukiseli awa na balabala bindungi bana bindungi opanzalien kobomba ngoyo moko te kaba lisolo pesa sango na moninga omoni lupango na biso omoni balabala na biso totika kala na chaîne 3 Exa Production TV. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Numéro na biso eza affiché. Benga biso komela biso tokozonga yo pe omona epa na bino kaka ndenge tokotaka koloba soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu
bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eglise komi opesa moto bisako ifo bapesa yo